Et je vais vous lire une prophétie qui a été faite ici, à Kinshasa, en 1995. Ça remonte. En 1995, au Palais du Peuple, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante, au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays car il deviendra un pays des merveilles. Qui croit ici qu'on est en route? Qui croit qu'on est en route pour voir le Congo devenir le pays des merveilles? Si tu le crois, fais du bruit avec moi, dis quelque chose, manifeste-toi. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et vous savez ce qu'il faut pour que ça se passe? Il faut d'abord que les gens reçoivent une vision. Il faut recevoir une vision. Et la bonne nouvelle, on vient de lire le verset Joël 2, 28, Dieu donne aussi des visions, n'est-ce pas? Et une vision, c'est aussi quelque chose dans le sens que on se représente à quoi le futur pourrait ressembler. Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. La version Nouvelle Bible Seconde dit bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui bobo mesano lelo ekoloba mingi te kasi ende la sensibilisation peuple congolais partout oyo ozali telema ndeko langa telema kolala te mbotela bino banso oyo bozoyoka mbela bosepeli kasi congolais motema mabe congolais ozosunga te chaîne à libération elobaka no chaque fois à tout moment, ils ont sensibilisé, ils ont conscientisé, c'est l'éveil patriotique. Total ici, que c'est ce que tu as dit, Toza basinzili, toza la Jean-Baptiste, total ma ferme fidèle au Bakuka. Total ici, na ete malobo encore l'élaborer article la biso. Toko tel sabino manso kasi Congolo lali. Tala lelo Congolo simbi vi aboke tu na Laura Sokoko. Ça pas de sens. Ba obo sepelaka la combat bo kiachu te ba kolabo ba tuti rwandais bo sepeli bo bimisi manzaka ba ope bo sepelaka la bo kiachu bo bimi bo comme sikola kacha dispute est-ce que na kosola bo kiachu na Laura Sokoko ba sola kinini par rapport à nation poto mona ba polo impair ya Zaïre. Il y a Laura Sokoko, mbongo no mizaki, olobela ki nani kozo pesa bokechu mbongo pour la combat. Escroc. Contrat ni bo signé que la bokechu ba papier ezali. Que bokechu ngana o misé, oloba ki boso so 51 000 $. C'est quoi tu veux faire à 300 000 et quelques de dollars. Nyon sono pesa ka bokechu ba pesa ba combattant.
po babunda nango. Côté moko nazo condamner ndeko nanga Bokechu parce que yo moko lobaka ke ya Laurent Sokoko ye a repesa mbongo pour la libération. Maloba na moko ekangi yaki. Mais vérité musu ezalaki ke parce que tout oya Laurent Sokoko asalaki na nkuku yo bimisaki on a poisa. Bravo. Jeleta lotaki etumba bokula ka ezaka bongo. Mais to linto loba nini? To sala musala ona ola kisabilo siko. Ya Laurent Sokoko c'est un collabo. Bokechu a fouli. Bokechu a l'élar, c'est normal. Bokechu a travaillé. Voilà que tu as le bélo. Mais bino va passer le bambon en coucou pour déstabiliser. Bokechu a déstabilisé. Qu'on se le dise. À l'embongo là, attaque Bokechu premier à Suède. Il y a Laurent Sokoko et la folie. Où est le mal? C'est un faux débat. Bokechu a gagné à Laurent Sokoko pendant le haut de Lubumbashi, la Tchad. Tu places donc côté de Goma. Il y a Rwanda. Pendant Bengana Bango, c'est un faux débat. Yo mutolo bilanga mama seya poza mango côté Bokechu Bokechu pesa ngambo ko ponga la côté na ba debo solo yo manga za mango toni moi je suis congolais là juif moi je défends la nation congolaise na mo Congo na mo luba na mo soyi na mo ngala oh na côté l'état mais pour mes années d'éclaircir bino Nabi Bokechu c'est un artiste. Bokechu bayaba mema bango poto batikala. Sode ya na poto boyebi yango se faut répéter tabilo. Bilo boyebele Bokechu atakena. Est-ce bilo boyebele Bokechu atake komata? Bokechu tango betela lingwala wana ala komata. Bokechu ebi komba. Bokechu akoma komata la poto te. Bokechu ebi komba te. Bokechu c'est un artiste, musicien. Bokechu akoma combattant, Bokechu akomi combattant na poto. Bo pese casquette mususu. Un artiste qui combat pour sa nation. Akomo yimba banzembo et prévenez bomona ki à tout moment yimba banzembo. Mais affaire na bango na Laurent Sokoko tel qu'ils ont kendele ngana yebisi bilo za distraction. Pas problème na biso to ko focaliser te maïl na biso la lobaka Bokechu ya Laurent Sokoko, Bokechu afula ya Laurent, Bokechu azola na ya dama. Yo liango te soko zoka te problème na te yo besala ka chana yo lokwa diable ya Laurent Sokoko boyibi assassin mbongo la boy comme ça bango mekosa po ba ya ko kabola biso yo bezo ya fula yo peso mbongo na plante kabo ndeko langa soko moni Bokechu asali asa diable yo be koma ka diable lokwa Bokechu te elle a un problème te parce que bino bo te ka biso ta to senga bamboko bo pesa te mais les kamba Bokechu komi Bokechu te problème to za nango lelo eza onga na yeko la kisayo. Et ça, les Bokechu na Laurent Sokoko te. Ya Laurent Sokoko ça tout rwandais. Ya Laurent Sokoko ayaki na nzoto Bokechu pas déstabiliser Bokechu mais Bokechu le qui de longueur d'avance. Oh, basangu suba ile maba magi mombene mona poto. Yeux clair. Les équatoriens bazanga misu bakasi. Bokechu a tellement bien Laurent Sokoko apesa 4 jeep. Boyebite. Commandant eso. Et so pabilote bo sali musala. Bon c'est justifié na ngopé trop te. Ah, bon les keloko wala maintenant to le artiste ba obeta te Laurent Sokoko. L'artiste ce Congo est bongi te tomber te kebana yo tout rwandais mbongole na sima kabila osanzango yo pesa Bokechu ba mbongo otanga te oze escroc Bokechu afulu abimiso na miso bato yo sala eloko ni po bato ba ya moyibi onyama yo zeto kote na Angola to kote la bino lokwa bobani ko mibima boy oza mfulusi kimbango oyungu la bino po to yeba bino et puis tozo beta mbela na bino ba diaspori. Il y a des diasporas, les diasporis, les collabos, les mendiants. Bon, il y a mbongo na sima yako kotizaka na sima yako senga kaboy. Mboki ezobika te ba pesi bilo mbongo déstabiliser combat. Si quand toi na combat, bo beti branche yako déstabiliser parce que bomoni quand même voir Bokechu et yo kala moi mingi. Qu'est-ce que Bokechu vous a fait? Asali bilonini. Poto s'appelle bato belé bo senga ba numéro ba ya Laurent Sokoko apesa te. Mais za cop na ye. Azoka le quoi moi marque na déposé. A folie ye pe falia attaque artiste. Oye mbaka ya Laurent Sokoko ndenga lo belaka ya Laurent Sokoko biso to yebaki ya Laurent Sokoko to yebe pour la Bokechu. Alors bravo la musana ya salaki ya Laurent Sokoko e ka po salir Bokechu to bunda ne este. Bo sangisa bambongo bozui. Teka ta mutuka moko tindela biso bandeko na auto bunda.
parce que eza eloko oyo soki on a musana mais pourtant nation ekata moko tindela biso koto poto la posa mbongo kabuya l'homme puissant la kisa ndenge zondongo na esa ndenge biso beto ndongo la kishasa likama mabele ya lora sokoko soto tu es diable biso to yebi vuluzi kimbangu au détruire yo na bato batindi yo na mission na yo ya mabe mais bokolaka bokechu nzakomba fola nge itungia bango bakomona mabe na bango mais yo benga biso pe la téléphone bamikie soki ezali otinda koto yo bandeko na babunde tumba toke na este kondongo basikoyo tokokota Rwanda likama mabele Karega la Brazzaville tozo ya Sassou bimisa ye pour Rwanda ekotumbama alors il nous demande de l'argent tokende na este mboka kabuya l'homme puissant. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. La population vient de déborder. On appelle la pas qu'à Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RNC. C'est un signal fort. Voilà. La frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment. Sensibilisation. Simba mulele mai. Simba mulele. Simba mama. Simba mulele. Bisoto kei boluka basusu. Simba mulele mai. Wala bomoni ba congolais balobi trop c'est trop. Bomoni ba komo tshela bango barrière. Monesco to benga na bino na mboka la biso. On n'a pas besoin de vous. Attaque sans recul. Bomoni ba congolais. Ça se passe aujourd'hui. Batelemi babito côté la Kagame la Rwanda. Trop c'est trop. Toza ko affronter, tozo kende batelemi si bango. Biso pe tozo kende ba hotel misa biso te. Sassou, Karega zonga na Congo. Yo soko côté la Sassou. Biso la bilo toza ka bien, po zo pe malade. O tambola kana ba sonde na yo. Ba français, bo keba na bino parce que guerre na biso ko taquer, guerre à 45-40, yango to beta siko. Pays tout. Oya ko luka contre la Rwanda et bagaza la faire na biso. Toko kata ba frontière na bino parce que biso to la biloko ebele. La terre est outa na Congo, map est outa na Congo, mbise outa na Congo. Attention. Biso le to la biso na mitute yango to nyoko maka. Mais la plupart ya biloko ebele outa awa. Alors to na bon voisinage. Poto so la rabia Sassou Karega zonga. Zongi sa Karega obombe la mboka na yo te parce que bitumbe ko za makasi. Bande ko nanga. Merci la bandeko bozo benga bozo tinda muke na mutu alingi yo bandeko langa toza na besoin ya mbongo
toza la besoin ya mbongo po biso tozokele po totumba Rwanda wa sute biso tozokele te kosala sitting oyo totelemi toyembi tozongi non biso tozokele te na bacollaboration wana ongobila nous on va sortir continue la biso basoda te kasongo boya te biso tozokele kasongo yaka toboma yo yo tinda soda tobomi yo ngobila osali mabe tobomi yo ndeko bomai bandeko lasala banunu biso tokoki kobondela te tokoki kokopere na bango te parce que bango baba congolais s'ils sont des congolais comment bango bakotika peuple akufa bongo comment Kagame akosakala biso toza basi na ye nous sommes les congolais toyei komobiliser ezwi likambo na moto te ochetembe tokosali so makambo tokosalisa o biso toye te o tobondela yo gouvernement congolais biso tokende pacifiquité pacifiquité trop c'est trop bon bande wala biso batelemi wala bi tokende Kagame tokokota nous aussi awe fo Rwanda kweya nous aussi il faut Rwanda kweya on n'a pas besoin de babiloko ba osela biso mais élection ba cour constitutionnelle pour faire quoi on ne doit pas aller aux élections parce que notre pays est occupé bato boke l'élection c'est de collabo bon moi batune ba kufina la Nathalie Sabelo lelo non non ce sont des films et des trucages boyo comme kamso ba oloba beaucoup tu batula massacre batamboka ba bomi bango ba babi armé non faire des na mindugite général a zone dénoncer biso to lobi to ke tumba soutenons-nous soutenons-nous ndeko sote ki mutuka lotini mbongo lobi la Congo batubake bakoisa ambassade ya Rwanda esengwe ozongela nzamba ko tombola aloboza mobali biso toza mobiliser to telemi tolobi sitting o ekende jeudi vendredi samedi dimanche to kende mais to tambo andela Kabila te pe perdre bokeba so to moni bilo ndela biso to pe perdre na biso to tambola te FCC na biso bokota te parce que bino bo bata M23 accord na bino ya le 23 mars to tambola bino te la likambo ya Congo o biso ke bo ma Rwanda bandeko langa bokebele ko na websa bilo za prophétie so bokebete bo mo makambo osabi parce que tant boke na bango baba nguna baba tu la biso te accord ba M23 baba tembe ndeko langa na mutu oyo akuti na bisika ba okanga na kanya makasisi o Congo mutu wana famille etinde $400 makambo na lo baba yebia ba okamonde na yebia ba yebote na $400 to zonsa mwana bino famille etinde $400 ba yebisi bango botinda $100 biye kabu ya mwana na beta le solo ozaki ba ya yebisa biso po ba montalo ba mungongo to la kati ya sensibilisation mwana na solo ba yozaki to zakite abi batindi 400 liboso na simalango babi $100 anini ya avion batindi la ye batindi lokwa 500 mwana lobelo ko ezate ba former ba lokwa ba milice abi lokwa ezate nde ba mona ba mi ba kulula na ce sont des milices nani a formé sur ba milice Félix ba milice wala bazaya ba Rwanda nos enfants yango komi cop bo mona bakulu nango bazongo sengi na bango susu abinde beto zongo na carrière poto sala po eloko ezali ata batinga lelo la kelo bilo zonga nanga ye moko ndeko nanga abi mère ndakutu na ya pour la sensibiliser mère biso sepela kande yo sensibiliser kabele ça faut sensibiliser pesa $50 mère na kelo $30 pona ya photo sensibiliser ba jeune photo bunda lobingo bila akei batu balembo repongo bila ko sabatu mbongo ebungi mbongo ane bungeli ndenge nini mon frère ma sœur congolais biloko na yebisa ko la sala libako akuta la chasse la okuta dans ba pecho ba okanga ba ba milice songolo ya moko zo témoigner pas ko le calocéa du Congo pas sensibiliser alors to bunde tout akomi nanga na suka nde olanga ese kondonga biso pe to kondonga likambo kecho c'était faux problème beaucoup la ravanda kimia to telema ya Laurent Sokoko ozu problème na Congo tien aventurier bokecho fulio bino boyaka ka bongo Kabila yala basokota mvula wa balakise minda bayembiye les raïs le bilatonga balukeli biso ba chef Félix bolobaki mona mbokati Félix bayembiye Félix chelanga luwara chaka buya l'impuissant moi maloba ya ndeko langa tabo kanga biso ne bokangi if buya atabo sangela biso liboke bato aner to eba bino tang na lobaka boboyaka mais biso to lobi tumba Congo c'est le faisate ezandeli kama mabele sangwema toko bunda to ebi ke les journalistes rwandais ba infirmier bazo bino ba chebino na kati boza ba journaliste ba pesi bino mikanda ba vrai journaliste bazonga sima ba pebe ba mikanda mais to lobi likambo NPC onyeza association okoza journaliste otanga classe obimi journaliste na association mokote moza de diplôme ya journalisme mutako longolo ngo azala kate ce sont des associations olingo ke parce que bisika so batu baza basala kala ba association so ki po boyo ko vanda mais bina ba compte la bisata batu oyo bazaki na ba infirmier microscope na matete bakamo journaliste bu aner bu azoli ambongo bu azo mona batu ye wana ke if bu ya saini potala makambo ezoleka est-ce que Pierrot cause. Il nous amène une diplomatie de jouissance.
une diplomatie de jouissance des voyages touristiques. Maintenant, il ne s'arrête plus là. Il amène maintenant une diplomatie dansante. Ça tire chez nous. Il est au Burundi. Regardez-le en train de danser. Félix devient Ngeleka maintenant. Vous avez un président qui ressuscite, qui danse comme Ngeleka, alors qu'il est commandant suprême des forces armées de la République. Alors que ça tire chez lui, Fatou Ngeleka. Fatou Ngeleka. Pour ceux qui ne le savent pas, Ngeleka était un grand danseur. Posez la question à Tchalamouana. Regardez dans l'équipe de Tchalamouana, vous allez voir Papa Ngeleka qui dansait. Et vous avez un président qui mène maintenant la diplomatie à l'Angeleka sur la place publique. Et ça tire. Pendant qu'il danse au Burundi comme Oula, il danse. Le président Ngeleka est en train de danser. Ça tire chez lui. Il est commandant suprême des FARDC. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucun sens d'État. Ils ont déshabillé la République. La République a perdu de ses lettres de noblesse depuis que ses jouisseurs sont au pouvoir. La République n'existe plus. La République n'existe plus. Je vous ai dit, il conjugue 5 verbes sur les 4. Jouir, promettre, voyager, accuser. Jouir, voilà les 4 verbes. Jouir, ma verbe à Tshisekedi. Jouir, voyager, promettre, accuser. Aoutirobaksa 5e, danser. La diplomatie à l'Angeleka. Loketo, Loketo. Pendant que ça tire chez lui, lui commandant suprême, il danse au Burundi. Il danse au Burundi. Ce qui arrive est la preuve des limites du régime de M. Tshisekedi. Dites tout ce que vous voulez. Kabila ne vous a pas laissé le M23. Aujourd'hui, le M23 est là. Dites tout ce que vous voulez. Vous avez dit que Paul Kagame était votre frère. Et le frère nous attaque aujourd'hui. Dites ce que vous voulez. Vous avez ouvert nos frontières sans rien, sans réfléchir. Vous avez fait entrer l'Ouganda. Malgré la présence de l'Ouganda. Malgré la présence de votre état de siège. Il y a plus de morts qu'avant l'état de siège. Il y a plus de morts qu'avant l'arrivée de l'Ouganda. Vous avez pris nos frontières. Vous avez fait rentrer l'armée burundaise dans le sud Kivu. Vous êtes allé signer des accords secrets avec Paul Kagame, que vous présentez partout comme votre ami. Aujourd'hui, votre ami est en guerre contre nous. Vous devez nous regarder en face. Soit nous présenter des excuses, soit démissionner. Parce qu'en 3 ans, 4 ans, M. Tshisekedi, vous avez tout simplement échoué. Vous avez échoué. Et ça, chaque jour, tu vas visiter Rwanda. Chaque jour, tu vas visiter Rwanda. Chaque jour, tu vas visiter Rwanda. Ndekonanga, tu poudrier Rwanda, ambassade de Rwanda des Alaté. Ambassade de Rwanda des Alaté. Maman, c'est un. Tu as besoin de un drapeau, madame, tu as un drapeau au PC. Madame, tu as un drapeau au PC. Maman, non, là, la pointe. Maman, c'est un. Bon, tu as le bleu botindati. Na tindi. Au salaté, au salaté, bleu batamaï, le botindi. Ba diaspori. Les diasporis pourris bolinga bonyoko la batu balar bakanyaka bozolia mais yo na poto ba corrompre yo sko ngala kishasa ko fianga pona nini po fianga pona nini on suppose que bino ba bien bo soki bino bazo corrompre bino siko ba oya kishasa ba finga ba opone so baleka nyaka mais biso la kishasa to liate bino ba diaspori les diasporas conscients les combattants Tobunde tumba. Tobunde tumba. Ndekolanga na bisabilo be épisode de kobima. Makamba Laura Sokoko yango te la temps. Il faut Kagama longo. Monde Karega kimi na Brazzaville. To kota la Brazzaville to récupérer. Zwa zoba mususu wa Rwanda balobaloba ki poto succès. Po mona ke photo beta bango la Congo. Zwa Robert. Kabo ya chazo ba Robert. Ça existe. Le concept de haine, d'intolérance, d'exclusion, ce sont des mots qui existent réellement comme manger, se promener, marcher. Et lorsque les gens les exécutent sur d'autres humains, regardez dans vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas, moi je vais vous envoyer des messages, même d'aujourd'hui, qui appellent à prendre des machettes contre le Banyamulenge, contre le Tutsi. Ces messages, je les ai même aujourd'hui. Pourquoi vous?
Parce que c'est nous justement, c'est la haine, madame. C'est la haine. Le jour où tu seras victime de ça, que Dieu t'en préserve, tu ne poseras pas une telle question. Tu ne diras pas... Non, ce n'est pas toutes les tribus. Vous êtes autour de cette table, je ne vous impute pas ça. Je ne vois personne de haineux ici. Non, je parle d'une portion de gens qui ensorcellent le pays, qui enveniment les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que Hitler a agi comment? Quand on commet le génocide, quand on fait des appels à la machine, pourquoi vous ne posez pas ce genre de questions? C'est bien de dire pourquoi vous, mais pourquoi vous ne vous dites pas, et si ce soir ça arrivait, que tous les Banyamulenge, là où ils sont, soient exterminés? Vous direz comment? Vous direz que la presse n'était pas au courant de tous ces messages de haine qui circulent dans les réseaux sociaux? Où l'on pense que celui qui tuerait tel Tutsi ferait le héros, pour que, comme Galilée, plus tard, on se rende compte que la personne avait raison. Donc, il faut éduquer la masse. Nous sommes un. C'est un peuple. La force d'une nation, c'est la cohabitation. C'est l'acceptation malgré les différences. Si on rate ça, on a tout loupé. La nation n'est pas faite que des gens qui se ressemblent physiquement nécessairement. La nation n'est pas faite que des gens qui ont le même mode de vie, tous agriculteurs, tous éleveurs, tous pêcheurs, tous chasseurs. Non. La nation, c'est un lien, par définition, et une conscience de vouloir vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est des gens absolument ordinaires comme les autres, avec des défauts comme les autres. On est des humains, après tout. Et ce que les gens demandent, c'est une cohabitation et une compréhension. Le président de la République a ce message-là. Le président Kabila, l'un des acquis de son régime, c'est la cohésion nationale. Le président Tshisekedi, c'est ça le fondement de son message. C'est de dire, vivez en paix, vous l'avez suivi chaque fois. Maintenant, il y a des gens qui manipulent ou qui sont manipulés. Qui pose le problème de la nationalité, qui n'existe plus pour les Banyamulenge, ou les Tutsi congolais, ou les Rwandophones, ou les Lingalaphones, ou les Babemba congolais, ou les Ngwandi congolais. J'ai été en Centrafrique. C'est encore beaucoup plus proche. Avec Zongo. C'est des Ngwandi de part et d'autre. Mais alors, de quoi on parle? Ici, au Congo central, avec l'Angola, au Kasaï central, avec l'Angola, ici avec Brazzaville. Donc, personne n'a voulu des frontières. Elles nous ont été imposées. Et lorsque nous nous retrouvons entre les frontières de la RDC, toujours en train de quémander la nationalité, en train de faire comprendre que vous êtes citoyen d'un pays, après 2 siècles. Et personne n'a une autre source. Sauf quand Bitakwira dit, je suis né en 60. Attendez. 1800 et puis alors, il a parlé de 1800. C'est le même texte. Je vais vous le donner. Le rapport du gouverneur de la province orientale du Congo belge situe la présence des Banyamulenge dans les hauts plateaux entre 1746 et 1802. Ce rapport, je l'ai. Je vais vous le donner. 1953, il parle des réfugiés. Il y a eu des réfugiés rwandais qui sont venus en 53 ou en 59. Pourquoi ils veulent faire la confusion alors qu'ils connaissent la vérité? Certaines des familles de Bafulero, de Babembe, nos arrière-grands-parents ont même fait le pacte de sang. Nasuki c'est beaucoup pour nous au moment bokechu konde kolanga bokechu asali olimko alembo ngata artiste ya Laura Sokoko la bokechu bakutela ye wapi est-ce que bokechu akeda luka ya Laura Sokoko tende kolanga Sokoko na mbongo nyewe wana ya mabende ya koluka bokechu mais à côté lié na ki artiste bokechu a lancé ayebisi bino ya Laura Sokoko akabelinga mituka mine
ya Laura Sokoko asali bana nga anniversaire ya Laura Sokoko asu 50 000 soki aso na pesi bokecho soki pesa 300 000 apesi botu na ya Laura Sokoko tango bana opesa bokecho mbongo wala obande ko yebisa bokecho ni ake na Rwanda obande ko yebisa bokecho ni donc ya Laura Sokoko alingaka corrompre bokecho loko amoni bokecho a leader alingi siko a corrompre bokecho ke bokecho ndima ba kofi ba beta ke bokecho ndima ke les 30 jours ba sala biso muzoba c'est les 30 jours za musique les 30 jours batu ba bunda pour l'indépendance Lumumba kufa et bako babete la biso musique tango tie lo tozo ki na colonie tie lo pays za occupé musique yango yangwana c'est quoi le quoi bokecho hotel melango boy alors il faut la déstabiliser bokecho aussi chijengo ça veut dire combat bokecho est noble beaucoup laka mais to bengana bo sunga mboka to bengana commandant yeso bo sunga combat est noble po bo boy corruption bo zombo on a bilo la valeur kwa yaki ko luka yo elle est mtaye ko lukanga océana le kan émission pesa nga $600 senga bon pour la politicien soka pesinga 2 fois 3 fois na fuli ya yebani bongo yango nde corruption te soka linga ko convaincre ngana koma lokwa ye na oboya bokecho boyi ba mise ba obeta te les 30 jours to boyango mobilisation attaque Rwanda soko bango ba obetela banani ba congolais o ba telemi ko ba okota bango ba ko betela biso misiki ebeta te bato ba kufa bango ba famille ba kufa ebeta te mbongo wana foto bundela yango ba pesa mbongo na so bato ba bunda gouvernement ezate mboka ya bana foto zo ba décision na suki si merci Kabuya l'homme pour son échange pas l'équipe qui gagne merci la Moïse Ngombi il s'appelle électrique merci na Pape Joye que Dieu vous bénisse là où tu es merci na sango mokonzi para émission nga et propre rétablissement Pape Joye directeur recherche stratégique merci na ba programme angola no bondi ya botard de bono et la émission ko komela bino Mamour d'Angola prompt rétablissement na mokitano Florence ya Matondo merci na équipe nyoso ya soutien ya Océan du Congo merci na bino tout les patriotes la mort nous vaincrons tokimina omwambango boza tellement belé oyebika nde tozara na bino donc boza la kacha motema mais tokimi mbango polobi photo ke bagarre vendredi bagarre samedi bagarre dimanche ti mokolo ambassade ekwe équipe o ekambami na papa Mikael bino tout papa Alfred na maman Clarisse Jolie la Suisse na maman Amadolo maman Samuel de Bruno hein na Autriche Daniel Ngenda vous a tellement belé le number 1 océan de la presse congolaise mon ami de tous les temps du Noloso Kabuya to frapper bango Kabuya zone di bateke biso to gagner na ndengo omona ba maman missionnaire ba otoka ba otelema na plus 32 la mboka nita ba bien il faut que yo moto na mboka ba kokwa lumu tala soto beti Rwanda roi oya oya te mais soto beti Rwanda te bo boli botini mbongo te tuchike ba umba libela nzamba kosana et pas bongwani te mais bino bo souffrir histoire à Mose aux place Kabuya l'homme puissant na bolingwa nzambe na tei bango obesela ngango bien avec mission bad et mat tchelanga prophétie o ya 1995 po bayoka yango 20 émissions avant ngala kota tcha prophétie wana et banda liboso po congolais amona nini toza ko sensibiliser et pourquoi tout est écrit mais soko boy koyoka ndekolanga Moïse Rozonga yokoyeba matondo to bunda pour la nation et non pour la jalousie et non pour l'ingagano mutute et non pour la kifana kwiti ya Laura Sokoko apesa bokechu mbongo te apesa bokechu mbongo na mituka o ezalaki po bokechu afula e mais pour la musique wayambo e beta te bye